Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balinga kasule ba oba bambote na biso ebele bambote na bino ebele bisika biso bizwi bino ba bon dimanche na ba oyo nyonso ba rokende église na onon ba ke basi ba wuti en tout cas boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique bango de asi bazongi na bandaku vraiment tant boko zwa ba vidéo oyo bol mekako whatsapp yango bo panza yango et la musa conscience bandeko na ngai bambote ebele na ba oyo nyonso balingaka sous le baoba vraiment ba merci ebele na ba abonné na biso ba oyo bazo s'abonner tant nyonso oyo bazo sepela na présence ya la danoise na kati ya bandaku na bango vraiment bambote na bino ebele nzambe alola apambola bino vraiment apambola bino ebele lo sambo nanga ezalaka ke conscience na bino et la muka et puis botelema vraiment bosalela yango et puis bo garder yango po na bino mokote bo la musape bandeko na biso mususu bayenge na ba homme na ba ndeko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo ba shalom ebele na ba homme de Dieu ba respect matondo vraiment toi sakidila ba moyo na ba chef coutumier na biso kiambote kielo na ba chef coutumier na biso ba oyo nyonso balandaka biso ba chef coutumier na biso ba tozana ba na ba royaume ebele na kati ya Congo tozana royaume Kuba royaume Luba royaume Congo vraiment ba chef coutumier na biso bisika biso bizwi bino bozala vraiment to sepelaka na bino mingi tolingaka bino mingi bosutenaka pe biso na ba prière na bino pe ndenge bino bosalelaka yango vraiment ba salam ebele na ba musulman bisika biso bizwi bango bandeko wana ezali servante na bino la danoise oyo ayaka kosolwa na bino ayaka kolamisa ba conscience oyo ayaka tango nyonso so likambo ekwei na communauté ou bien likambo moko eza na incompréhension toyaka mwa maele mukie ebele te nzamba pesa biso maele ka ya mukie wana maele wana muke tolinga ko gardango pona biso moko te to kabolaka ngo pe pona bino yo pe mama oyo profiter na maele mukie wana ya la danoise yo pe leka na ko partager tant to senga bino bo partager bo mona rango na idée te ke pona ba vie non ngai boko tu na masola Jonas akoyebisa bino ke chaîne nanga oyo na lela rango mbongo te. Donc na lela rango enkate mena le kaka liboso na tala rambongo te avanga na banda YouTube na bomo nazalaka ndenge na zaboy. Donc YouTube eko changer nga ne loro mote eko bakselanga 1+ te mais YouTube eko bakselanga ba famille eko bakselanga connaissance eko bakselanga matériel te matériel na salelaka eza ya ngai moko eza ya YouTube te masola Jonas ayebi makambo yo oyo nga nazoloba eza vérité. Donc so na sengi mino bo partager bozongo na esprit te ke ya ba vue ndenge bozwa kango eza bien te même si tozwi ba vue ebele eza pe problème te parce que YouTube da futaka mbongo ekobima na poche na yo congolais te mbongo ekobima na poche na yo congolaise te soki pe osabone eza pe ofele okofuta pe eloko moko te mais esalaka bien pona toyeba ke bolingaka biso pe toyelaka bino makambo ya bien so bino boyela biso bozo kozongisa feedback moko ya bien te biso pe toya koleisa bino maloba ya kanda ya méchanceté ya malamu te mais so bino bomema biso na rythme ya bolingo ya boboto ya kozongisa biso na nzela so totengami biso pe tokoyela bino maloba ya malamu bandeko balobi munoko ebimisaka kaka oyo motema etondi so ibotondisi motema ya la danoise na esengo la danoise pe akoyela bino makambo esengo akoyela bino ba idée ya malamu oyo nyonso ya malamu nazana ngona motema nanga na kobomba eloko te na kopesa bino mais so bino boyeli ngai ya mabe la danoise asiliki place bokomona pe ke la danoise akoya pe na kanda boya koloba la danoise yango pa fingaka ye pa lobaka boye non mutu nyonso akomaka balobi ke né l'homme est né bon mais c'est la société qui les rend mauvais boyebi adage wana eza juste mutu abotamaka malamu mais environnement mutu ebebisaka mutu ngai na ye na ngale msu na YouTube na ye na mwana malamu mais bino so boyelinga mabe boyelinga kofinga nga pe na yebi kofinga tamsu nga na yebi kofinga koleka yo donc na kokamata na bandi pe kofinga yo
Donc okomona peta musu bato musu bakomona ke na ba commentaire na bango la danoise a fingi. Mais oui, parce que yo yelinga ko finga. Siko yo linga na yeloni. No yeloni. Nga na Yesu te. Na Yesu te bandi konanga. Hein? Na Yesu te. Donc na amutu ndenge na lobi, l'homme est né bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. So bino bo memelinga na ritse ma fingu, toke kananzela wana. Bo lesinga biloko ya bien, ngape na lesi bino biloko malamu. Donc vie ezandengwana bato batambola bongo bango nde mutu ba progresser na vie. Vie ezate ke ba finga yo yo ndesko yo omona kaneti o oza soki ndenge nini te. Bandeko nanga wana ezaka entre parenthèses, ezaka ambiance ya sous les baobas. Hein, moi conseil ça la rappelle bien avant to kota na sujet lelo, eza sujet moko esengote, eza ya mawa. Bino yangwana bozo mona ke tango ngana zo beta sete na mois ya mars oyo, eza mois ya liputa te. Bandeko nanga ba congolais nazo eba te nanya ele bino mentalité oyo avant to banda bandeko nanga bozana se sous les baobas ndeka ezalaka soki nano ozwaki mwa mai na ote mwa jus te mwa coca te mwa fanta te mwa jus d'orange te bandeko nangai kende mbangu mwa jus de pomme arrêtez ngai kende zwa mela esalaka bien moko boye soko zolanda la danoise simple servante na bino oya yaka liboso na bino na esengo nyonso tu pona kolamusa conscience. Vraiment bandeko na ngai to lamusa conscience na biso nga leo nazomela mai toza na sango ya esengo te toza na sango ya mawa ya vraiment ya mawa bandeko na nga bo partager ezali sango ya mawa e uti kokwea na Dubai vraiment nambela na mai pona to kitsa na motema parce que bino moko boyebi mai salaka bien. Mais ça sera très bien. Et puis ça sera très bien. D'accord. Soromelier lengandenguana. Bon, ça c'est à suer les baobas. Bande konangai ezali pasi na vandaki lelo eza dimanche eza mukolo oyo biso nyonso to mitunaka to kendaka na église kokumisa nzambe na ndenga bateli biso semaine mobimba ba ope basambelaka na ndaku bavandaka bazali pe kokumisa nzambe ndenge ni nzambe abateli bango semaine mobimba en tout cas ezaka mukolo moko pe ya repos o ezalaka ke ba ovandi pe na ndaku ozo se reposer na ba air mobo na ba pokwa eyaka ke obando tala moi kudei na biloko wa bana lobby class ba biloko moko ndenge wana soki osalaki yango samedi te okosala ngo pele le dimanche mabe eza wapi eza mabe te l'essentiel ke lundi bana bazonga tokos sikoyo na moni kaka batindaka bandeko na biso batindeli ngai na kochela bino vraiment audio wana bacheli ngai batindeli ka audio na photo ya mama na biso bandeko mama mwasi kitoko pembe okoloba te bandeko mobali abomi ye babomi ndeko na biso babomi ye awa bale 8 mars oyo mois ya mars tango yo mama ozokanisa kaka liputa na sina moni pe bemission belé na ba papa pe bakomi na lati liputa pona mois ya le 8 mars bandeko na ngai ba oyo nyonso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba youtuber na ba youtubeuse bandeko na ngai biso tozo tele ba po to la sa conscience to ça l'effort na 2020 na le 8 mars wana au lieu to lata liputa mais toko lata liputa te toko lata vraiment teni ya combat toko tambola pays na pays to s'organiser to tambola to revendiquer ba droit na biso ezali liputa te ba mama batata bandeko nani ayela ki bino mentalité ona Congo pona ni bazo ya bino ka ba mentalité ya ba bidorma ya ko lalisa batu. Pourquoi? Qui a amené ces mentalités-là que et le 8 mars ou bien mois de mars, et ça moi ba maman balata liputa. Liputa c'est quoi? Liputa ko changer on a nini? Chaque jour na Congo na ba maman balata maputa. Na Congo ba maman balata maputa. Maputa ba memela biso balobi retour à l'authenticité. Soki bolingi pe yake bo lata biloko o ba koko na biso batika, bo lata ba rafia. Bima puta ezali ngai na kamwaka batu bakomi koloba o foto la temali puta retour à l'authenticité to boite est-ce que eza biso ba congolais to fabriquer li puta biso ba koko na biso ba chef coutumier na biso bomona ka balata ba peau de bête balata ba peau de bête balata ba rafia to zongela ba rafia
Donc le 8 mars to lata ba rafia to tambola to revendiquer ba droit na biso bandeko na ngai na koloba ndenge mama na biso wana akufi mama biso akufi na Dubai akufi na Dubai malamu da beta na lisolo avant na kota na conseil parce que ezo pesa nga pasi en tout cas nga na lamuki même ba fête oya ba le 8 mars oyo ba fête ba le 30 mars ba fête wana so na kokende te naza vraiment révolté na sens que na monique ba mama ba femme congolaise boza toujours ka na pongi bozo la kaka bozo la mukate pourquoi boliko la mukate pourquoi boliko yokate et puis so basali ba vidéo ya malamu boy o ezo la musa conscience boy boko partager ngo muke boko tala ngo muke soki basali ba vidéo ya ba polémique ya makambo eza na tina te yango wana nde bomona lemsu mutu sa kufa kina ye asali ba bêtise na ye ale yango nde bino bokolinga boyoka mais oyo ezake biso batabo moito tikali to revendiquer ba droit na biso basi baza violé baza violé partout basi baza violé na monde entier ezala na mboka mindele ezala na mboka ya bato moindo basi baza violé bana mike ba bébé bazo violé bango ba mama siko liputa obino bokoma ke mwasi liputa na mois ya mars wuteli biso wapi nyonso wana ezali mupepa mabe ezali diabolique o esalake biso to lala malgré ta latili puta na yo mais tellement revendiquer ba droit ya mwasi et si kozali sala vidéo tinda message WhatsApp yango eza biloko fele lobela ke bo telema tolingi te ba mibali tolingi te bo violaka biso o ya lingi mwasi acha litoi na ye akozwa mwasi basi bazebele bazoluka mabala makamba ko violer basi ezate basi bazebele comment yo plaisir na yo okende ko violer mwana 5 ans okende ko violer bébé bande ko nanga to telemela makambo to marcher to lobela yango nde makambo eza intéressant na kati ba vie na biso ezali puta te bande ko nanga bolongola mentalité liputa bolongola yango lata jini na yo lata tenia combat lata elamba o nyoso eza présent na ndaku na yo lata telema loba pona Congo loba pona basi o baza violé na Kindu na Kasai na Kisangani même na Kinshasa wana na Kinshasa ba uti ko benganga ba violé mwana 5 ans mwana wana na kati ya kin ba kotelaki bango ba violé ye akufi papa na ye alingaki a sala nyonso ke a récupérer moi tant bazo violé ba kati macheti papa pe après 2 semaines yé pa kufi moi na on a kufa ki bébé à 5 ans on a kufa ki les mêmes jours bande ko nga botala ndenge vraiment kaka na moi o ya mars botala siko tozali awa eloko présence nanga eye donc motema nange sengi na loba nanu na conseiller na ba mama avant nga na sabino likambo pe na ko tshela bino audio tozali na Dubai mama na biso azalaka na Europe awa asalaka commerce na ye ya Dubai ba yebisi ngai pays mama wana awuti te mais ba ebele boko yokanga ta musu boko yeba pays boko tshongo na ba commentaire mama wana azali asalaka commerce na ye ya Dubai azalaki na mobali na ye bakabwani ba divorcé bazaka na bango ba divorcer na bango mais basololaka na bango ka boyebi la musu boza na bana na kati papa la musu akoya kozwa bana bazo solola kaka ndenge ezalaka ba biloko mike mo nini ba relation ya mike esalaki ke mama wana tanga kendaka Dubai c'est normal ex mobali na ya ye baka parce que bana bakotika la lemsu epa na ye ou bien kotika bana lemsu epa ya lemsu na yebite soka zwa mobali mususu il faut papa bana yeba alors ayeb saka papa bana ke bonga sko na ke na ngai Dubai tanga yesi papa bana tuniye a Dubai yango ndenge nini hotel yango ezaka kote ni ovanda ba obetaka masolo abi ngana Dubai na lingana nga hotel place tel ezaka boye apesi mo be formation place nini ye akomelaka na Dubai nzoka nde ex mobile na ye bande ko se préparer a kende siko na hotel même hotel ke ye pona aboma ye bande ko nanga leki le 8 mars. Donc journée de la femme yango bino ba congolais biloko boy ole to silika obile to sala ba marche to sala ke chaque biso na neti biso na Congo bandi on na koti mo conseil biso na ba congolaise toza maltraité na ba mabala na biso ebele baza maltraité na kati ba mabala na bango bazo jouir libala te
mibali bazo nyokola bango même awa na kati ya poto mibali bazo nyokola bango ebele même na Congo bazo jouir libala te mibali bazo nyokola bango biloko ndenge yango basala ngi le 8 mars bavotaki loi ke ezalake biso nyonso toza na égalité olesko biso ba congolaise to bundelaka égalité na biso pona biso tolobake soki égalité eza na 70% biso ba congolaise toza kaka na 20%. Toza vraiment na se na nukutu to matata moitié ya égalité na bibali na biso ba congolais to ba mona ka biso penza li papa ya toilette alors les koto bundela kango so to sala ba fête na biso mkolango ezake bo organiser fête wana bo bandina nu ko éduquer mwasi aye bandene nini ya ko valoriser droit na ye yo mwasi oyaka na poto zwaka chance ko tanga te oye na poto bandana ko tanga laksa mobali noke oza capable ya koloba anglais oza capable ya koloba danois oza capable ya koloba français oza capable ya koloba allemand ya koloba ba langue ya awa espagnol italien oza capable ya kolobango o koti ba cours langue ozui formation ba formation eza ebele o lakisi mobali na oke ozali capable même okope ko so ba cours mobali no tanga yo po tangi yango o lakisi ke ba cours yo tanga nga pe na ko tanga yango okope ko tanga ko leka kutu mobali na yo donc biloko bongo ba mama na ba feti na bino bosala kawana bo bana ko éduquer ba mama ole bo wale la kaka boya on veut to éduquer bino to lamsa conscience bino bo so la kaka liputa zelo konini bande konangai ngana lingi mama moko boya ko contredire ngana zala besoin contradiction à ça la vidéo a expliqué la danoise que liputa nde yango wane la kisi ke moi si aza valoriser a expliqué nga ke liputa e ko tangisa yo e ko pesa ba formation e ko pesa yo o koma na droit yo koma ministre liputa e ko koma ke lelo yo koma ministre liputa e ko koma ke lelo yo koma médecin liputa donc bon mekana ko ya ko lamsa conscience parce que ezali pasi tozo na liso na biso mama na biso sikoyo tango akei na a expliqué mobali na e ex mobali na e à la zui voyage akei na Dubai koko makomi kuna na Dubai bande konanga amona kaka kalate mobali wana yepe akomi na Dubai na même hôtel ke ye alobi oh ndenge ni yo pe alobi na sali yo surprise ngai pe na ye na nga na Dubai na sala pe moi ba chana ngai alobi a problème ezate moi siku ta pese confiance abi ah loko ezamba liboso ye na Dubai nga na ko sunga yo pe na lakisa yo ba marché biloko nino za ngwa intéressé boy na boy abi problème ezate to ya ko solo lango na ba pokwa na ba moyi wana pe mutu na mutu akei na ba cop na epe abimi na ye na ba butu mobala ngai ko toke porte na chambre moi sengo po na ba solo la nzoka nde ayaki na ba mbeli na ye akati kati ndeko na biso mwasi abomi a violé nanu abomi atike mutakala bande ko batindelinga na photo bino mo boyebi ba YouTube alingaka to leksa biloko ya ndenge wana te ezali pasi pona na leksa bino photo wana mais na ko sala nyonso na bomba ba parti nyonso ya mwasi wana même ata elongi na ye emsu bande ko ne ba romona na ko chango na nini na ngai ya liboso ya video oyo bande ko onyo so yoka video oyo za na motema malamu ya ko partager yango ya ko lamsa conscience soki le ba mibali na biso ba congolais na tanga ba commentaire na émission na sala ki pona le 8 mars ba mama msu ba condamné ba lobi parce que ba mibali na biso baza terre à terre yango pe biso ba mama to koma terre à terre te bande konanga soki mobali no aza terre à terre yo linga o matisa mobali na ona niveau supérieur la ki sa ke yo za capable terre à terre na e c'est son problème yo la ki sa ye telema babilo comme so to ko ya ko lobango na ba vidéo te ba vi o pe biso to le kaka emsu na banda ko na biso ngam na o le na bino na ko sa pe na ba problème o mais na ko la ki sa mobile na nga ko boya tina suka ko ba ke non la danoise aza na raison na tika e asala musala na e ekozala bien koleka même na ba caméra boyezaki pe pasi mais tango atali amoni kendon azo sala musala na e azo lamsela ngo conscience azo mona pe batu baso tourner na nzaba ba moi si na yo vraiment aza combattante aza ko lamsa conscience na ndako totala ka ye moko bandi ko taper na mutu na e aye koloba ke non yango baloba biloko petit à petit yeba ko solola na oyo mutu ozana e incompréhension ezangaka esika moko te
ba maman na ngande ko na biso akufi bo partager na Dubai akendeki Dubai ba pesi biso kombo na yete en tout cas ezali pas si so ba pesi biso ta kombo na ye lemsu bande ko na Kinshasa ba pardon na Poto awa ba yebite kende ko na bango asili ko kufa mais to ko sala nyonso vraiment ba nani technique na biso ameka ko kata ye même mutu ya pamba to lakisa na batu o nyonso balingaka sous le baoba toza vraiment en deuil bino moko siko bande ko nanga botala ba bomi na mois de mars alors que ce que zaki moi biso toza ko revendiquer toza osala ba marche parce que toza na nous biso normalement chaque le 8 mars ou bien chaque mois à mars, il faut tout ça là marche pays na pays parce que tout ça vraiment nous na c'est toi quand na 20% tout ça évolué. Tout ça non na c'est toi na tenté à ma puta. Tout ça na ta wana te vome kutola ta kutu bilamba déchiré zuta bilamba no kati yango o pakoli yango couleur rouge ozola qui s'appelle que to biso ba congolaise toza par terre toza kara na pasi na ba mariage na biso c'est toujours problème ba mame belé so ba vendre na ba mariage ezaka lemso bazotala kaka bana soki bana tembele si ba kabwana ba mibali bazonyokola basi ba mibali ba congolais oya ba soda bazoko violer na kati ya bamboka wana ya ba Kivu ba Sud Kivu ba mboka na bazoko violer tozo ebate pona ni alors sikoyo biso basi au lieu biso to telema to lakisa bokasite na biso tozali sikoyo ko tchala buzoba mutu moko boy soki na yebaka te ezali nani amemela biso makambo yo ya le 8 mars koma liputa le 8 mars oh le mois de mars liputa boya na soirée bolata ma puta vraiment ba maman ba tata bandeko zala vraiment bo comprendre émotion na ngai parce que ça linga ipasi na zaki kutu na idée moko te ke ngana leka liboso média lelo po na ya ko sola makambo nazaki na bande ko se préparer na leka na tanga ba commentaire ya bat nyoso bachaki na émission na salaki po na to meka ko solo na nango bomo na peke nazana ba mama ebele oyo baleki la danoise na ba idée oyo ba yaki ko chape ba commentaire na bango oyo ngai pe na zwaki inspiration na kati ba commentaire wana vraiment bande ko na ngai na ko tikela bino audio wana botia odo eboyoka audio ndenge batineli biso ngo na kati ya nini ya Dubai ezali pasi pe mawa kotala mama kitoko boye mama courageuse boye oyo azali ko leisa libota na ye azali ko leisa Congo oyo azali ko sunga ba mabota babomi ye na mobali pona nini ezalaki ke apesaki secret na ye epa ya mobali biso pe ba mama bandeko na ngai okaboni no deja na mobali bozala pe na discrétion na vie na yo bosuka kaka na bana baza malamu bana bango baza bien surtout so basi bana na bango kola papa bana na yo bango yo tuna bango vie na bango mabako yebisa o papa tozangi boy yo zala na discrétion na yo na vie na yo soki penza apesa ki papa wana ta musute hotel nini ya bande ko vanda bande ko nga Dubai eza munene alinga ko monela ye wapi maman na biso ta musa nga ozala na envie mais o boya nino na mobali o lingita muso garder ba relation ya bien ezape mabete mais zala na ba limite parce que boza na ye lisute comment ko zoye lokola tonton moko boye connaissance moko ka boye okutana na ye na nzela oyebie mais boza na bana parce que oya ko livrer ba secret na yo vie na yo yezo sala ye motema passe tamsu ye papa wana zo mona ke banda yo kaboni na ye élévation koti na vie na yo élévation wana tamsu zo sala ye pasi amona ke yo za élevé akosala nini akomemelo kaka makama mabe lelo mama na biso asili kotika biso akufi na mois oyo ya mars botala bapasi ya boye après sima ba mama congolaise boke kotongisaka ba maputa na bino bolataka bostafaka na bino bogangaka mois ya mwasi ce n'est même pas ça na lukaki vidéo na saki ba recherche na luki vidéo ya ba mindele ndenge nini bango bazo considérer moi le 8 mars en tout cas basali on est moi théâtre na tiengo pe na chaîne nanga eza na chaîne nanga eza nango ka 3 minutes mais na moni ke bato belé batali yango te donc bamindele mundele baye ayeli mwasi na fleur oh alobi non eza journée ya femme ya mwasi te ke oyo opesa nga fleur non eza journée ngala ko lité ke salaire à mwasi e mata
et comme on a même point que salaire à mobile et ça journée oyo ngana ko stopper ba viol ba violaka sou ba cité mibali il faut ba respecter moi si azali objet taza mutu lokola ya tangara makila aza lokola yo ayoka kapasi donc moi si na mobile biso nyoso to mona kapasi ndenge moko soki ba fini mobile ba fini moi mutu nyoso eza journée oyo moi si nyoso ko décision que ngai faut na tanga eza des journées oyo que monde entier basi faut ba telema ke ba koma ko scolariser basi bana basi nyoso po na ba payer belé bana basi musu batanga raté na ba payer musu eza interdit que moi si akende classe donc moi si azaka wana na mona documentaire moko na ba pays moko eza kota ba Somalie kuna na ba suka kuna bango ba melisaka mwana miliki moi so komika ba 8 ba diko melise miliki ba diko melise miliki moi sa komiko ya munene donc na 10 ans moi si akomi mama allez babalisiye o mwana zo mela miliki zo sanza boyi ba miliki na bango ezaka e utika directement et pas ya ngombe sans ba filtrer bazo melisa bande ko nange salanga ipasi biloko ndengwana yango nde biso soki lelo biso na kati Afrique to bimi basi ya liboso to telema ka chaque ba na ndenge to salanga ba fête wana siko biso to komi ko telema pour ko revendiquer droit ya moi si femme africaine bo yebi ndenge ni biso na sur le plan international ndenge ni pays na biso ba kokumisa yango kande bo salanga ba fête wana po bo sepela na bino bino bozo sepela bande ko baza violé siko lelo ngali wa mama o isalinga passe lembisi ngai na ba commentaire na tanga ki bande ko nanga mususu na lobi non eza fukutu moi moko te biso to kenda fête eza moi moko photo za kana mawa ya bato baza violé na Congo bazo violé tinga na oloba boy bazo violé bande ko nanga eza passe vraiment na rozwata na bino ebelete nzamba lola amona bino vraiment bolanda natike bino tango yango yo vidéo yango yo bolanda suivez à vous babi mobali ya bomi mwasi na ye mwasi on pas vendre na poto donc mwasi akendaki Dubai akenda à Dubai kosomba biloko et tout aza une femme battante quoi mo ba relation na ebele somba blo na Dubai ke noteka na poto ke noteka partout so mobali zu eleki donc abeta mwasi asengaki divorce donc ba divorcer siko mwasi a voyager akenda Dubai mobali pa luki mwa ke Dubai na ndenge mobo mwasi ayebi te bon bakutani na hotel aloko de bakabona ki me basola na bango abi yo yawa bi anga pe na yawa na yo somba bloko allez moi si par na chambre ne pe na chambre ne ayo kotela moi sa buta betele porte pas solo donc a menacer mon miango tie bambeli quoi atie oui ku ya mbeli pour violer mon miango dai ba mama batata bandeko bino moko boyoki ndenge ndeko na biso mobali asili ko expliquer bino na ndenge ngape na beteli bino lisolo vraiment bo partager yango bo sambwisa mibali bo partager pona ko sambwisa mibali ba mibali o baza ba lâche o baza ke soki bakabani na mwasi yazo mona vraiment ke mokile suki na deni libala soki esimbite papa tika mwasi bato akende na ye soko ningai bozala malamu il fallait oyeba ndeni ya kosolola na mwasi akotikala ka mwasi to boyi te ba exception ezangaka te mais papa soko sololi takos yeba ke mwasi na ope ko sepela tango yo zo solola bien te ozana mwasi ozomona valeur na ete yo omona ka valeur a mwasi tango bokabwani pona parce que ba o ba bomaka basi ndengwana baza mibali moko mabe parce que mobali aza malamu eke mwasi aboyi ye akokende koboma mwasi wana te mais oya yebi kaza na caractère mabe azomona ke ye ko tutovandaki na ya sipota nganga na zaka na caractère mabe lelo aboyi nga na kokende wapi ata na ke pa mwasi musu ba kolinganga te yango le komona akoboma akolinga te mwasi wana zala bien azwa mobali ne mususu asepela lobake nzambe banda kalo mobali oyo otindeli nga zalaki wapi oyoka sonya lobi atika na boma ye secret na ngai bima te parce que soka zwi mobali mususu akobimisa secret na ngai
ou bien zaki impuissant ou bien zalaki vaurien gigolo zaki donc batoka bazala ba caractère mabe yango siko biso basi soki ekomi ke tokomo bimisa bango na poisa tokomo sala ba marche tokomi ko lobelango bandeko nyanga ba ko changer mibali ba ko changer parce que bazo violer biso na ndenge moka ko sakana te ko violer na ba bébé bandeko nyanga c'est quoi ça hein na Somalie vraiment na sepeli na ba Somalien ba voter loi penza basi ba exécuter yango mobali o violer ba kati yo peni na yo et puis ba sali yango déjà ba kati penza bana mibale ba violer mwana muke ba kati bango en public loi ba ekwei ba zwika mbeli ba kati bango ta parce que kokufa na opete ba kati yango le komi na mukuse muke etikali ka pono subaka esili bo to kota subaka banda ko violer bato. Parce que ba mibali vraiment ko violer ce n'est pas bien. Basi baza ebele na mukilo. Bino mo bozo mona même kutu na Congo bana na bana mike basi ba koti na bango na prostitution. Siko pourquoi yo keka ko violer? Pourquoi? Alors que biso pende to zabo likampe na ekote linga po na chite nanga bana na biso bazo ke na prostitution. Biso siko to sani il faut to telema. Gouvernement zongisa ba école. Comment ko futa ba parents? Comme ça l'école au félé bana bakende bana so bazana l'occupation na bango ba ok ko sala kindumba po dani so ba olia na banda kuna bango soki ba biso pani kindumba la biso to kola ki ezala ki ndenge ezala loté parce que to bande ko lia na biso bien papa pe ake ko sala na e en tout cas les 20 banda ko futa ba tous les 20 papa ko yana mbongo e mso ko yana ba loso ko yana ba biloko mama pe na azo débrouiller bozo lia na bino idée kutu ke ok osaki ndumbe kozalate mais lelo pasi wane koti o leto biso ba mama siko to telema mwa mbongo yo liboke kosoba mama puta basuki ba biloko pambala okangisi yango yo katsoko mwasi nyonso o biso nyonso to na diaspora so to cheka ka 10 livres 10 euros chaque les 20 il y a chaque les 8 mars il y a chaque année to bando organiser biloko a bien o ezaki ezo lakisa monde entier que ba femme africaine balingi susu jeté ba maman batata bandeko wana ezaki la danoise vraiment beau partager za mawa mes condoléances na présenter ba condoléances na ngai na famille o eza éprouvé o ba bomi ndeko na bango na Dubai mobali wana ntolo basiko ba kangie na Dubai corps à moi son ezaka na Dubai bazana ko sa ba enquête pona bazong sango na Europe bandeko nanga eza pasi eza vraiment mawa ba oyo nyonso ba olinga lem susu ba mona photo wana entièrement bo contacter la danoise na team de la binongo vraiment bandeko nanga boti kala malamu wana ezaki ndeko na bino mwasi la danoise oya sepelaka toujours ko ya liboso na bino mwana suka ba famille banza vraiment mama leki na bino nyonso bo sepelaka na sous les baoba boti kala malam bisika bizwi bino nalingi bino mingi ba love bye.